Bonjour, bonjour, bonsoir, ma grande famille. J'espère que tout allez très bien par la grâce du Seigneur. Voilà, nous allons continuer à combattre la biso. Et quand tu as que aussi longtemps, nous allons continuer à combattre la biso, tu as kaka, pour tozo vivre kaka, nangolu naye, et tozo yape liboso na bino, kaka, nangolu naye. Pourquoi pas tout banana lo sambo pour na kokumisa ye kopesa ye merci kotia ye na esika na ye po ete ye nde abongi na yango. Merci tendre Père, merci l'homme de Galilée. Nzamba lola, nzamba bon moina biso, Yahweh to pesio, merci. Te recommander moment oyo na maboko na oyo sali biso lisusu ngolu ya kotelema. Tikete na tango to limito partager Yahweh tia maloba kati na biso. O to kobimisa Yahweh ebo tambuma kitoko pe esala misala na yango kati na biso. O nyonso ya diable, o nyonso ayote za musika dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça la biso de début jusqu'à la fin. Merci na bomo ya papa maman de komo mobala zo bakwa kolandanga Yahweh mimonisa puissamment kati na bomina ye dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, nzamba zwa lokumu. Merci beaucoup ma grande famille. Na opesa merci na ba papa ba maman. Merci na biso to sa ba partage ya ba vidéo na biso. Merci na ba commentaire na biso, merci pe na biso to s'abonner na yambi bino na kombo na Yesu Masia et yo pe nanu ko s'abonner te vraiment na osenga lokaka ko s'abonner et o liker o partager ba vidéo na biso et nzambe wana akozanga te na kokumisama et kopambola yo. Voilà, merci beaucoup. Et ba maman nanga na ye comme d'habitude na sujet mususu lelo oyo tongi to partager to sola lisusu na mokolo ya lelo eza pona éducation ya bana na biso. Oyebi bana baza lipamboli kouta epai ya Nzambe. Mwana azalaka toujours bénédiction na kati ya libota. Mwana azalaka toujours bénédiction na kati ya libota to pe na vie ya ba parents na ye esika oyo wapi aye Nzambe atindeli ye. Alors lokola bana baza bénédiction pona biso, baza bénédiction oyo utake pa Nzambe apesaka biso. Donc il faut toujours koyeba na ko protéger bana. Tant nazoloba ko protéger bana, ko protéger bango contre makambo ya mabe et non ko encourager bango na makambo ya malamu. Voilà, parce que mon bosi oyo azo encourager mwana na ye na mabe a protéger ete. Mon bosi azo encourager mwana na mabe a protéger mwana te. Donc cela veut dire que bana basaka protéger contre makambo ya mabe. Kolakisa bango nzela oyo esengeli. Yango moni même Bible ezobisa biso na proverbe que tolakisa bana nzela malamu oyo esengeli na bango balanda pour que lobi soki bakoli s'en détourner te. Bana bako s'en détourner na nini? Baka s'en détourner soki moboti alakisi bango nzela ya malamu te. Mais mwana oyo dès le bas âge na ndako ya ba parents na ye, mwana tango azokola, mwana azoyeba eloko nini oyo il faut asala na eloko nini ye il faut asala te. Moboti azoconduire mwana na voie moko ya malamu. Moboti azolakisa mwana éducation ya malamu. Moboti azoépargner mwana na balangage ya mabe oyo bizozebisa biso contre le méchant. Ba méchant baza batu oyo baza batu balakisaka batu nzela mabe, batu oyo encourageara batu na mabe, batu oyo bien sûr biso toza na mokili oyo tozo vivre toza biso kaka batu oyo ya masumu parce que moto aza parfait na mokili azate biso toza na ba mabe na biso toza na ba malamu na biso. Mais en tant que moboti, en tant que mutu oyo yebi ki oza mwana Nzambe, oyo yebi ki nzela oyo eza nzela ya malamu ou bien nzela oyo eza nzela ya malamu te, okoyeba toujours ko conduire mwana na yo na voie oyo ezali ya malamu pour que a s'en détourner te lobi, pour que lobi ekoma fardeau na mutu na yo te. Parce que tout le monde a non, moi na soka eu problème, moi na soka baby je m'excuse, moi na soka baby oroyoka ba parents na balakisa ki yo bongo, ba parents na balakisa ki yo nini, bino batu bo éduquer moi na bino et quoi ka toujours na mutu ya ba parents. Et quoi yaka toujours na mutu ya ba parents, et quoi yaka toujours na mutu ya batu oyo basaki comme ba responsable ya mwana wana, batu oyo basaki nini ba bokola ki mwana wana. Lelo toza na monde ya réseaux sociaux, toza na monde ya vitesse o ma mezo ke na lolenge na longe oyo bana pe bazo découvrir makambo partout.
na ba internet na ba entourage partout sinka o wapi bango bazolekana bazozalela. Alors na kati na ndako soki surveillance ya malamu eza te, na kati na ndako soki encadrement ya malamu eza te, na kati na ndako soki bapoti bazosala malamu te oyo ezali devoir na bango, yango moni bana bazokosa détourner lobi. Parce que moi, azozala déséquilibré, azozala déséquilibre, azozwa ya libanda, azozwa ya gauche, azozwa ya droite, azozwa ya liboso, azozwa ya sima, azoya nango, azopratiquer, azosala na kati ya ndako na ye. Et aussi longtemps moi azosala ba biloko wana mokoti aza to aza te, mokoti aza wana, azomona, azotika mwana, azosala ba biloko wana nyonso mokoti azo beloko te, mokoti azo encourager mwana na mabe. Deuxième nani otolo bakara na kati ya sujet na biso lelo tozomona bana ebele mpe bazozala contre bapapa na bango. Pourquoi? Parce que bamama bazo-encourager bana na bamakambo mosusu oyo esengeli te. Toboyi te mwasi ntango oza na kati ya libala, mwasi moko te alingaka mobali atrompe ye, mwasi moko te alingaka mobali asale mabe, mwasi moko te alingaka mobali asale pasi, mwasi moko te. Toyebi ke na kati ya mariage tolobaka toujours ya le haut et le bas, mais le bas wana tolobaka mais toyebi te le bas ngo ekoya na façon nini, ekoya na ndenge nini, ekoya na domaine nini, ekoya na position nini. Alors soki oza na mobali na kati na ndako et que mobali peut-être akomi na ki infidélité, mobali azo commettre infidélité libanda, mobali azo sana makambo ya infidélité libanda, mama tango yo apprendre ngo en tant que mwasi ya maele, en tant que mwasi ya bizaleli, esengeli na yo o gérer yango entre yo na mobali na yo. Ce n'est pas important ya koyebisaka bana to ya koloba mabe ya bapapa na bango liboso devant bana na présence ya bana. Oyebi bana bazalaka na mwa affection moko boye makasi na bamama. Bana bazalaka na mwa affection moko boye makasi na bamama par rapport ya bapapa. Oui, baza pe na affection na bapapa na bango, mais eza pasi ntango ozomona mwana azomona ke mama na ye azosouffrir à cause ya papa na ye, ntango mwana azomona ke mama azoloba tout le temps mabe ya papa na ye, ntango mama azoloba tout le temps ba erreur to pe ba défaut ya papa na ye devant ye, mwana wana akoyina o aza papa na ye. Mwana bana mingi bazaka attaché na maman, bana mingi bazaka attaché na maman. Et une fois que mon maman asali azoloba mabe ya papa, azoloba ba erreur ya papa, kuma biloko moko ya papa devant bana et démoralisera bana et comme isara bana na beta moko boye penza oya bien te. Na yango wana ba maman il faut to evitaka. Atoza na mobali no azana mabene bo gérer yango entre bino ba mwasi na mobali, bo gérer yango entre bino ba parents, likambo oyo ezo concerner bana oyo esali ke bino ba parents bo intervenir pona bolamu ya bana na bino, bo intervenir pona éducation ya bana na bino, pona lobby ya bana na bino. Oui, il faut bo intervenir bo kovandisa bana attend que ba parents ensemble kopesa bana conseil kolakisa bana eloko nini oyo il faut basala, eloko nini oyo il faut bango basala te. Mais tango mama ozoloba mabe ya papa devant bana, ou soit papa ozoloba mabe ya mama devant bana, en tout cas wana eza vraiment kobebisa éducation ya bana, eza kobebisa éducation ya bana, eza kokotisa babiloko mosusu kati na bana. Jamais bana oyo bazobokola bazobokwama na papa na mama na baona kati na ndako bayina moko to pe bayina mosusu. Tomona kutu bana mosusu lelo ozomona ke papa na mama baza même divorcé, bakabwana na bango, basana bango esika moko te, bakontinue vie ensemble te. Mais ozomona bana wana baza na affection ya papa na bango, baza na affection ya mama na bango. Pourquoi? Parce que baboti na bango to pe mokoti moko lokola mosusu atangisa bango kaka parti moko te, alakisa eza na bana mosusu lelo baboti na bango baza divorcé, mais bayeba jamais cause ya divorce ya papa na bango na mama na bango. Oyoka kaka esimba te entre nga na papa na bino, entre nga na mama na bino tozalaki ensemble, mais esimba te tosala nini tokapwani mutu na mutu atrasa chemin na ye. Or entre bango bayebi en réalité qu'est-ce qui s'est passé entre eux et bagéra yango na kimukolo, bagéra yango en tant que parents pour bana bazala côté mon côté en fait.
Pour bana balinga kaka mon côté bas à la côté mon côté. Donc cela veut dire que ma boti il faut tout l'axaba nanzela malamu ko esengi na bango balanda pour que lobi ba s'en détourner te. Mama ori ko lobaka mabe ya papa liboso ya bana te. Oromona mwana mususu papa biso papa kindumba papa boy mwana wana apprendre ngo wapi. Mwana wana yoki yango na munoko wa nani. Tant mususu bo tala mwana ngo asa tant mususu ata majeur te à 5 mineurs. Asa na âge moko be peut-être azo comprendre même pas biloko yazo limisa na munoko na mais a copier yango parce que yokaki yango ezo bima na munoko wa mama. A copier yango parce que yokaki mama zoloba. A copier yango parce que yokaki papa zoloba. Yango ye pas copier akomi koloba yango. Mais en réalité kati na ye aza penza ko yeba te be ko sosola te malamu eloko nazo limisa na munoko na nga ezani. Donc cela veut dire que mes parents to épargnera bana na ozali ba dispute na biso. To longola bana na oza makambo ezo concerner biso ba parents. O ezo concerner ba parents ba gérer kango entre ba parents. Mahamba bolingo na mokili kutu bazo bababi il faut pas kokota na mahamba bolingo abatu. Bolobi ba robongisa oyoki soni. E bongo sikoyo ba free entraille na yo. Bana oyo ba bimi kati na yo. Tango yozo la kisabango mabe ya moko. Ozo monter bango contre papa na bango ou soit ozo monter bango contre maman na bango. Boni lobi tango bana wana bakokola. Bakozala ndenge nini? Et puis ya bongo omona bana mususu ote bana mususu baza pour maman, bana mususu baza na bango pour papa. Bana mususu baza contre, bana mususu baza pour. Et là on appelle les racistes ko sali, ko créer les sous topé ko semer les sous ba division les sous kati na famille. Kati na bana, kati na ndako. Tout ça pourquoi? Parce que maman lobaki mabe ya papa, bana mususu bazui part, bana mususu bazui parte. Papa lobaki mabe ya maman, bana mususu bazui part, bana mususu bazui parte. Donc cela veut dire que makambo ezo concerner ba parents et talibana te. Et talibana te. Papa na bino kindumba, papa na bino kolinga basi, papa na bino akomi kolinga mwasi kuna, papa na bino alingi mwasi kuna, papa na mama aussi longtemps oza na libala wana oyebi ke oza ko se battre pour na libala na yo. Papa aussi longtemps ozo continuer kozala na mwasi wana oyebi kaza mwasi na yo boko bongisa ozo se battre pour bongisa. Pourquoi là okokotisa biloko wana kati na bana? Pourquoi là okotia biloko wana kati na bana? Ndozo mona pe lelo bana mususu bazoke mabala bizaeli mabe. Mwana mususu akeli bala azo maltraiter mwasi mususu akeli bala bizali mabe makamabe. Pourquoi? Parce que amona ki oya vivant ki na kati ya ndako ya ba parents na ye. Parce que bana ba copiera toujours o ba mona ke pa ya ba parents. Kati ya ndako soki ndako wana eza na ambiance. O mona ba parents bazwa temps ya ko dialoguer na bana na bango. Bazwa temps ya ko solola na bana na bango ko partager ce qui est important. Ko partager ko lakisa bana nzela malamu. Ndo mona bana wana pe bakolaka. Ozo mona ke so envier. Ozo sepela na bana. Ozomona ki bakepe mabala partout bakokele ba memi exemple wana ba memi eloko wana notion parce que bakola ki ningo neza kati na bango mais tant bana o bakodi déjà na ndako moko boy harmonie ezalaka te ambiance ezalaka te makambo kitoko ezalaka te na ndako wana donc eza ndako moko boy sala oyo lingi kende zonga sala oyo lingi mutaki paramoninga azate to kuta na butu oya koti na chambre alali ou bien bana baza kuna na kula bazokane papa na mama bazofingama et plus grave encore eza na ba parents mususu bafinga même ba bêtise bazolo ba bêtise oh kokota même pas na matoi ya bana. Est-ce que vous protégez bana to vous exposer bana kokanisa te so kaka mwana otikeli mwana internet mwana a découvrir ba biloko mususu na internet nde yo exposer mwana ubi otente biloko mususu yo ko binisa na munoko donc kaka na kati ya ndako na yenda kobeba kata na kati ya ndako na ye mwana bebeli kaka na kati ya ndako ya tata na mama na yake kutu libanda te abebeli kutu libanda te kaka na kati ya ndako ya papa na mama na ye. Pourquoi? Parce que ba parents ba protéger ki bana te. Ba parents ba protéger ki bana te ba ki ko ça la part des choses te entre makambu ya mikolo to pe ya ba papa na ya bana. Parce que part des choses te ba mélanger makambu ba mélanger bana ba mélanger situation. Boya yo kama makambu na bino asali. Ba solo la kana bana peut-être bano baza ba magie bano basi ba koli o ba kepe déjà mabala ou bien baza partout ou bazo sol bazo ba komi ba responsable en fait et makampe o yo ko memela bana faut yeba pe même si ba komi ba responsable ndenge wana il faut toujours qu'on se rende compte que wana za tata na bango o yo wana za maman na bango. Donc cela veut dire qu'il y a des choses que je ne peux pas dire na bana pour que intoxiquer bana pour que bana ko se
bana bazala éloigné na tata ou soit na maman na bango. Donc cela veut dire que il faut que yeba eloko nini o tozo semer to tozo tia kati na bana. Il faut que yeba nzela nini o yozo lakisa bana po bana ba sa détourner te. Tant yozo encourager mwana na buzoba, tant yozo encourager mwana ko finga papa bien maman na ye, même si bandeko na ye, c'est que lobi mwana na hôtel mapa o finga yo. Parce que trouve normal pour yonde mo botine muto la kisie pour yonde responsable na muto la kisie et l'obita mo sala mo pa muto so mo nango gravité ayebi ke eloko yo la kisaye yango wana ke o pratique yango et l'obita mo tele masali yango pa na yo ozala toujours na ozaka na mai no amisu pona osokole longi na yo ka mai no amisu yo muto osokole la mo longi donc na yango wana il faut ko yeba ko épargner bana na ba dispute ya ba parents il faut ko yeba ko épargner bana na makambo ezo concerner ba parents o ezo concerner bango te protéger bana na yo ezo protéger bana tozo mona même na ba film américain bazo la kisa o mona mwana sindi pena pistolet beti papa beti maman na ya beti bande connaît tout ça pourquoi parce que amoni dans ça n'est de trop quoi et l'équipe pourquoi parce que quand il y a maltraitera batu quand il y a ça pourquoi parce que quand il y a donc bana il faut pas sentir que to utaka kapa ya mutu moko te. Bana il faut pas sentir que to uta pas ya mutu moko te. Donc to uta pas ya papa, to uta et pas ya maman. Donc cela veut dire affection oyo ils ont revenir na papa ici que na maman. Ils ont revenir na papa ici que na maman. Respect oyo donc maman na papa bazo mériter yango. Mutu oya za parfait na mokili aza te mobali akokosa la berère mwasi akokosa la berère et attend que mobali oyo oza wana ya mwasi na yo eza pe part na yo ya responsabilité oza pe na devoir wana ya kosunga mwasi na yo na mbeba oyo ya sali attend que mwasi oza pe na wana pona kosunga mobali na mbeba oyo ya sali et pourquoi kokotisa bana et pourquoi koloba yango na présence ya bana et pourquoi kofingama na présence ya bana kofingana na présence ya bana ce n'est pas bien et lobi bana wana bakoss'en détourner et tant bana na bakosa détourner kaka bino wana ba parents wana nde bana na bakosa détourner batali boso avant ba yepa batali banda ba bana na kata ndaku na bango. Il y a un autre exemple de film américain tous mona na ba documentaire et tout. Osomona abandi na mukaka na kati ndaku ne abandi na ko boma na ndaku na abandi na ko sala mabe na ndaku na et après ke na molibanda po après na ki ngonde wana nde ba encourager ki nango wana nde ba lakisa ki donc il faut banana wana kwa ki na molibanda. Donc cela veut dire que ba parents to ba na ko protéger bana to batela bana baza bénédiction bana baza wana te po ba koma libaku ya lobby mwana soka komi libaku ya lobby cela veut dire yo moko moboti olakisa ki voix ya malamu te moboti oya yeki ke mwana na za richesse na ye mwana na za fruit entraille na ye aza bénédiction na ye aza lokone ya motuya donc il faut à protéger ye alongola ye na babiloko oya moni ke eko détruire vie na ye eko détruire morale na ye eko détruire ki bomoto na ye faut à épargner ye na yango pona kolakisa mwana voix ya malamu esengeli ya suivre ko lobby en sa détourner te. Voilà des acquis message mukie autos acquis na lelo pour la partager pour la koyeba na kosunga o bazali mapamboli ko nzamba zo pesa biso o bazabana koyeba na kobatela bango koyeba ko épargner bango na babiloko mosusu oyo ezali vraiment ya malamu te ata to sana monde ya réseaux sociaux ezaka te ke mwana to sana monde ya internet lelo ezaka te ke mwana il faut azala na liberté moko bo mwana pe faut sentir que na zape na batu oyo bazo encadrer nga na zape na batu oyo ba responsable langa na sapena batu o bazapena mot à Dieu likolo nanga donc cela veut dire bazo la kisanga chemin malamu o il faut na sala nini oyo il faut na sala te. Merci beaucoup tika kolo esmasia pambola biso tokutani prochainement bo s'abonner massivement ma famille bo s'abonner bo liker bo partager tokutani prochainement. Merci beaucoup, à la prochaine.